bon et lobama ki mingi ebele ndoki apomi bana mambo ebele mais tant on a la kota ki na bio tant koti na bio passe na bio passe na libumu na biso ndenge mama boti biso tokufaka kaka na maladie ya mbasu biso nyonso tobelaka kaka mbasu ya sexe banda biso na sexe après kiti na likolo sera linga kola libasa na ya kitoko kol alali lokola je akenda ndenge yepe mbasu swaki vagin papa lobi komi tana oyo kokufa te poza affranchi likolo nanga okanisa bakotisi nzete na kati na hôtel matin na bouger te na bandi ko ganga lokola mutali boma na yoka pasi na te banda na botama na 6 mois maladie moko mbasu gauche vagin badinga bazela ata inane tanto koti ba meminga la koma ki mutako mema la bandi ko tambola lisute c'est Christian ba bima la mtozo fongo la porte obima afongola kipe porte na soubeli bango na chambre haute na lobana na mona masuba bongo te mais awa ba pesi atan 1 franc te ya pamba mais yesu nkolo Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malangoué qui me vient. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Voilà. Merci beaucoup, Banapoto, Bandeko Bolanda Biso, monde entier. En tout cas, lelo tozongeli lisusu be émission. Il y a chaque dimanche to salaka. Na chaque vendredi na prophète Emmanuel Dodi. Je pense pas te belé boloba ken bo salima mikolo belé bo sala be émission te. Prophète azalaki na 50 jours ya jeûne et prière. Oh tomoni bana poto baye et belé na Kinshasa en tout cas tolobaki place liloba ezali et laksamaka na misala bana poto ebele vraiment bazuba délivrance ya ndenge na ndenge. Alors lelo tozana prophète Emmanuel Dodi tokosola mwa makambo ebele surtout masola ba délivrance o elekaki na 50 jours ya jeûne et prière bokozwa pe moi quelques témoignages ba miracle o esalemaki awa na kati ya église ya ministère des affranchis. Alors na banda mbote pa prophète Emmanuel Dodi bonjour. Oui, ndeko Ken, bonjour. Na Pamboli Mbota, na Pamboli International, na Pamboli Sœur na Mama et surtout na Balandi Nyoso, awa Kelibanda, oyo ba Kolanda Biso. Comme d'habitude, na lobaka ba yamba biso na esengo pe na bolingo, na mitema pe na bandako na bango. Oui, Tamolaï et Zalik, plus on avance, plus on connaître ba mitation ya ndenge na ndenge. Ba misala c'est dans toute entreprise, il faut toujours ko bongisa boye, ko changer boye, ko renverser boye dans tozaki na ba 50 jours ba makambo tala kili à part to kenda ko tala babola. Maintenant awa ezali vraiment cap du décembre. OK. C'est cap du décembre. Tozali on ba programme na bisonde ezali plein. Donc, Tozali, madame. Merci beaucoup, prophète. Nabi que tu peux saper bambo ta parole, mais tu vas remarquer c'est comme si santé et kiti makasia, ba jeune le qui trop prière en wa tezalaka. Yayo c'est comme si ezo kende ndenge muso gêner trop musa na Nzambe.
Non, mais au contraire, santé, comme madame collègue avant. Au contraire. Oui, mais, Ken, ce qui est génétique, musala ya nzambe. Muna musala oyo, ezo senga mutu nzambe abengi te. Ezo senga aventurier te. Ako katana, aluka eloko ya kosala. Ndo moni ba mususu, babandi ba chroniqueur ba musicien, ba seki ba prophète, on prendre. C'est-à-dire, mobembo sikoyo e boyi. C'est-à-dire, ceux qui jeûnent et prièrent les alités. Ceux qui sacrifient les alités. C'est qu'il y a une salite. Et d'ailleurs, que jeûne et sont à santé. Voilà. Mais les médecins, bien sûr, ici, il y a quand même l'équipe peut-être. Mais, Zali, bongo pona bana ya batuba sungama. Vous savez, il y a ceux qui attendent biloko ebele pa yanzambe kolekela ngai. Alors nazali na choix, il y a sacrifice, il y a kusambela pour être batwa na bapambo. Merci prophète. Tozomona ba pasteur aminene nyonso bazo sangana pona makambo etali bongo seni. Mais balobi prophète Emmanuel Dodi, c'est comme si ozolinga kotia likolo te place bande kono ba pasteur basangani. Mais ka kopesa biso na ba raison. Non. De loin, tozo la makambo parce que les anamboka, toza banamboka. Donc ils ont touché biso, ils ont concerné biso. Mais le temps de abongisa et que tozala ba confession oyo bakenda ko représenter baninga, si base de quoi ninga basalango je ne sais même pas. Ba tout valable biso yo tolinga ki to représenter tozali banda kebo ba lokota. OK, yo la bi basangani tala kuna basuki lelo. Zamona, donc commission ya koleka, biso tozozela tango moko songolo, Nzambe akosala musala na ye na mboka oyo makambo ekosala malamu mingi. Merci beaucoup prophète. Toki il paraît na kosangana wana ba pasteur ebele bazo sangana pona intérêt moko ezali. Est-ce que prophète place moi 100 000 ou 200 000 ekobima po bakabwela ba pasteur yozo négligé. Ozo laksa ke ochaka nzambe na yo likolo ya mbongo ou bien ochaka nzambe na yo na valeur au mona mbongo eloko parce que ba pasteur ebele ba sangana wana toyebi ke suka masolo eza lokotro nde kobima. Donc tout le monde c'est comme si aux alana molima ko saboter ba faire mbongo ya mosala na nzambe. Lobara clair ke bazo loba mingi ke prophète Emmanuel Dodi ali ozala. Lobara clair bon na pesi bino mbote na kotika arranger. Ken loba zala clair ke malobezo loba mingi tina poto ke prophète na biso Emmanuel Dodi alingaka kosangana na baninga te. Azara mingi isolé. Azara mingi na coin na ye. On dirait so ka koti na association ya ba pasteur to asangani esika ba pasteur bazalaka bakoyiba e makolo loba zala clair ngana obakisaka balobi prophète Emmanuel Dodi c'est l'excès des ailes. Azo sebe Paul po mbongo yebi marawana azo minimiser yango. Keza munke yaza nango plus ndenga kenda okabola babola ndenga kenda okabola ba collègue ne bazala ba difficulté ndenga sombela ken mutuka donc c'est pour dire que mbongo wana ça représente pratiquement rien pour lui yango azo minimiser yango. Encore OK, merci. Non. Avec simplicité et humilité. Est-ce que premièrement, il faut passer à Basangana Ponambongo? On me dit qu'il y a un problème. Bino bolobi to va passer ça makambo ya mboka. Ce qui déjà est commis ya mbongo c'est que ça sous makambo mboka te commis commerce. Premier élément. Très bien. Na uti koloba wa que non l'État a organisé batu songolo ba que ko représenter ba mususu. Si bien que batu wana ba ça valable te ba sengeli ko représenter bisoté. Bon, soki mbongo ebimi. Non, toko sepela mais na sangana kana batu te pona ni mais wana na koza bakoza na raison bakoza na tona zobo ya sangisa changa papa ba passer ba pola pete osomona désordre et atteindre degré moko non naza mutu malamu omoni nabino awa totali vient kelani ko sangani yango wana jebi sangana ba passer nyonso alekin kelani aza wapi bon
nakenda kotala Denis Lesser a koufelaki. voilà. Ça peut passer si bien que Mikolo a choisi le côté Moussous. Osomona, vraiment dans la coulisse, je veux des choses. Kosangana nabiso, il faut to sangana na tina. Pas kosangana, ya komela masanga, ya désordre. Wana na boy, wana kosala mate. Mais na mutumoko, na c'est accessible, très humble, très serviable. Mbongo, non, c'est pas vrai. Il est vrai. Mike Nzamba Pesaka. Voyez-vous? Bon, nayoki vrai ou faux, hein? Nayoki vrai ou faux. Na le but Nzamba. Basimbisaki bango 75 na Prado. Mais ngai mbongo wana Nzamba ko pesa ngai na 6 yango dans une semaine. Osomona bango bapesi Prado mais ngana zotambola mutuka président zotambolela bomonaki yango wana 50 jours ozo comprendre na tambolela au moins Lexis osomona donc na s'appelle mutuka mpe ya dernier cri. Alors le président kunati est-ce que il faut to bongisa ngai na lingina na kota masola mbokati mikolo na sala ba mission politique na mission na mboka il y a bien non pas pour mbongo parce que na kutala kama na ba consigne sommité ya mboka oyo. Vraiment, je ne parle pas de ministre, je ne parle même pas de premier ministre. Vous comprenez ce que je vais dire? Nakota banako na bango, na bikisa bango na sunga. Bon, na koloba na zwa ko na sengla kozwa, mais ce qui m'intéresse na yepo na batuba bika. Niveau ya ngai, ezali sous niveau ko luka elamba te quand même. Ezali niveau ya ko luka mutuka te. Ezali niveau ya ko luka même parfum te mais na yepo na batuba bika. Mais na soki bango leba ke ko bongisa makama mboka, bake kuna pona mbong. Bon, balia yango te. Badjipe bazo yango ba 75 ba 50 000 $. Je pense que non. Na sangana na baninga te, na lingi bango mena boy désordre. Ba pasteur ba mela masanga trop. Ba pasteur bazana kindumba ya trop. Na boyango. Ozoka ba pasteur ba sengeli kozala ba modèle mais ba komi vraiment batu bazo zongisa batu na mokili. Na ye na mission. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, comprenez. Tozanabino, Ertobanda Babiso. Oh non, on le côté baken, Kena Finga Kabatu, Bilobela, non, biso toza la émission. Plus tozo évolué, Balinga Bino, Bamonique Ken. International et mbuta bon même li bango passer à sa solution que ba image va sakina yango et donc c'est pour vous dire que kosangana toboiteme tokosangana na désordre te sinon muyaka moko afingisa bayaka tomate ya kopola et kobebisa que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors bande ko bolanda biso vraiment ebele biso betolo bango tokosala publicité ya ba pasteur mususu te passe totambola pe na ba église ebele. Soki tolobelaka bino masolo ya prophète Emmanuel Dodi eza makambo toomona bakoselaka mosali ya Nzambe makambo te ba église ebele tokende eza ba église ya ba aventure awa pena bon nga nayebi te depuis na botama namonaki serie na église neti awa te mbuta likasu biso tokotaka na rang ya batu oyo babengaka ke bakendaka église te ngai na yo na Roger Ngando yo tozalaka nde na réputation ke bato église kutu bakokota te voilà na 50 jours nazalaki omona chaque fois soki na ye yo ozalaki ozanga te Roger Ngando azalaki ozanga te na banda parole epa na ona. Ok. Merci papa ndenge tosangani lelo pona ko informer pe ko kolisa mayele na bato balandaka biso mbote pe na ba sœur na ngai sœur na nga na maman na biso. Bon esengo na ngai ezali ndenge babone bazo mata du jour au jour na chaîne ya prophète Emmanuel Dodi TV. Ndenge toloba na bino bo s'abonnera toujours pour permettre mutuye moko azala en communion pe en contact na papa na téléphone na e pe na télévision na e ba émission o esala maka tout le temps te oyo ezali ke ko attaché ozala penda captif ozanga ta eloko moko te kozala en direct na YouTube na yo na téléphone na yo o s'abonner oyo nana s'abonner te prophète Emmanuel Dodi TV wana na YouTube et puis na Facebook pezali et puis na ba réseaux sociaux to sepel ndenge belé bozo ko m'attacher du jour au jour ken ngai
tosi tolobi yango mikolo na mikolo awa bato baloba balemba ke biso tokolanda nzela nzambe te lelo tokangama vrai ou faux tokangama ngai nayeba koprie te liboso nazala so bayebisi nga prion eke tovandi na famille boye to na nini boye priere na ngai bana kosekisa bato parce que omona mona ata nzambe nga mpe na mwana yo otingaka boye amen oyoka bato bandoseka mais lelo mpena grâce ya bafranchi grâce ya prophète Emmanuel Dodi qui est notre papa nakomi koyeba sens ya prière que soki toki tolia ba prière boye nzoko ba prière ezaka différente ya kolia ezalaka ya koyamba bapa ezalaka ya kokimisa mpe bademo ezalaka mais biso na kala to bana ko prier neti mensualité ne balera likele mensualité donc ozo prier nyonso na mbala moko merci prophète Emmanuel pona wana parce que lelo to comprendre sens ya prière donc ngambuta likasu naza exemple parce que bato balingaka kotia ba musicien mukili soka sangani na pasteur keba akepo na intérêt wapi intérêt bana na goma franchiti lelo na yaka église ndenge mutu to ayaka na yaka na ba raison moko te tierce et puis na bikaka sauf que biso toko témoigner awa te to témoigner na ba émission donc ngana remercier Nzambe na remercier prophète Emmanuel Dodi parce que ngana yo aso sonité donc bobenga nga frère bobenga nga nani nazambuta likasu mwana prophète Emmanuel Dodi alors toyoki sabato pe mutema pasi lelo yo ba franchi belé mutu lokola Jean David ki ambote tout à fait mutu alela libanga lokola litungulu bazotela bilo akulia lelo koma franchi lelo pe tozo komona boss Brice Tangi Lulendo azopusa na muke kala mingi te bokomona pe aye ko témoigner en église vrai ou faux yango na to lingi bato nyonso ba pointaka na ba famille na bango to na ba entourage na bango ke bako mona musala na Nzambe te bako embrasser maka Nzambe te biso to comme ça possible yango to yebisi bato nyonso botala biso na ken bolanda biloba loba ya bato te bato botonga Roger o akokima ayeneka keleketa po fongola kermesse na ye après akokima Nzambe pe ya prophète Emmanuel Dodi a confondre kermesse kangame dio ye yaza koya kaka donc tosi siko Nakatiote, j'aime sa politesse et son respect envers mon Dieu et envers ma personne. Toti mosika, intérêt moko et c'est là qui toka ngamate tozana intérêt moko ya lola. Alors bakayango souvent intérêt tozana ngo to comme c'est le bino solo bobika. Batu baza yakobikate batu bazo yenga baluka basalia solo c'est l'intérêt bilobela ya batu il faut même pas suivre ça biso oyo baluba mingite alors tu comprends les gens na ba jaloux mais tellement plus tozo évoluer résultat ezo katatembe. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Et donc pour conclure, nakolo baraka ba yini basuka parce que lelo bambutalika sona ba ken na ba Roger ngando to ko ya raté to matarakaka. Donc c'est ça les salaires de la prière. Donc les salaires ya ozala pembe na papa yango makamuna biso esala nini et matarakaka. Roger ngando merci vraiment de la monde pour vendre. C'est là na sangisa. Alors bande ko na biso o bolanda biso partout à travers le monde. Kozala na prophète Emmanuel Dodi eza bénédiction nyoso mais ese nga yo nozala distraité parce que ngande na boti na ya ministère des affranchis nazala ngande distraité na ebike nazala ke lukelongi Nzambe nazwa yango sikoyo nyoso nazala iko luka na vie bava jipe nazala kozwa visa te nakoma kozwa ngo na facilité donc soko za distrait au mona neti a Nzambe osala te mais oza concentré ndo comprendre Nzambe oaze pas prophète Emmanuel Dodi parce que na sambele pas Denis le citron boyebi ndenge nazalaki na ba santé na ba vie boyebi l'international Roger Ngando baloba kolongola mutu na monde ya musique oko tise pena na monde ya église parce que Roger Ngando kotala yo za témoignage à munene babi ke bino bana wenge samedi za la journée à vivre dimanche za la journée moko kola mukezara vraiment impossible pour la mukava midi donc ezara vraiment impossible l'international tomoni yo na 50 jours ya prière ya prophète Emmanuel Dodi chaque dimanche chaque vendredi Roger Ngando zozanga te na bakilti na ebite loko nini convaincre yo o bando respecter pena horaire que avant na kende
Karibu kolobela papa chéri, il faut na bandana on a prière na église ya prophète Emmanuel Dodi. Merci beaucoup Ken. On a contredire Mbouta Likasso dans le sens où il y a lobby à l'église n'intérêt nini. Le monde tourne autour, il y a pas d'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, batu ba osanganate. Même dans le couple, on se marie, et on se mis madame. Jour où on a mis wana, et pendant qu'ils ont représenté sur rien, au monde que Koko Sekomokota, ba difficulté côté et plus tard ba divorce. Au monde la même façon à marcher à moi sinon comme couper son kanda parce que intérêt yo zala qui n'ont verrier et ça sauté donc monde et ça cercle et intérêt. Donc Mboutalika quand tu viens à l'église au bon mangonga na au bon c'est que tu as trouvé un intérêt quelconque et na sepel na yo pour na souko lobby tokoma kobika biso toko témoigner na plateau te mais na ba émission na biso to témoigner c'est que tu as trouvé un intérêt. Amen. Et Rosengandu quand il vient à côté du prophète Emmanuel Dodi, c'est parce que j'ai trouvé un intérêt. Amen. Ce qui est intérêt, on a mon collègue Rosala Sousouté. Je ne crois pas que Raphaël Kazadiaromo n'a pas le. Donc je vais m'éclipser. C'est pour dire qu'il y a un intérêt spirituel. Tout ce que nous faisons, si Dieu n'assiste pas, dans ma camion, tout aux sala, ils annulent. C'est pas pour rien, on va pas frapper par-ci par-là. Ce qui toye, c'est parce qu'on a trouvé du sérieux dans monsieur Oyo Bisso te découvrir et puis te vendre. C'est-à-dire que ngai na ba église j'ai pas vraiment coutume c'est parce que moi je m'étais dit déjà que ba prophète ba pasteur par rapport à ba comportement na bango na ma solo Oyo Toyo Kaka c'est des aventuriers. C'est des businessmen, ce sont des gens qui viennent ruiner ma vie à bateau, ma vie des couples, ma vie des familles. Mais quand je suis venu fréquenter le prophète Emmanuel Dodi, c'était d'abord pour des émissions et au fur et à mesure, j'ai décortiqué les messieurs, j'ai trouvé qu'il était différent des autres. Ce qui a fait que je me suis accroché et aujourd'hui, je trouve mes intérêts. Amen. Tu as parlé de la kermesse, moi je te dirais tout de suite que aujourd'hui, l'activité sans pour autant associer le prophète Emmanuel Dodi. Je parle avec lui en privé. Makamouya Kermès Ozobet Solo, na genèse, na révélation, il était au courant. Je parle avec lui dans WhatsApp, je parle avec lui en live. Il y a des fois vous partez, moi je reste, na côte arabiro, vous savez pas de quoi on parle. Donc c'est pour dire que Makamnyo Sona Salaka, na chaka on a ma bonne délit Nzambe par le trichement de son instrument de travail qui est le prophète Emmanuel Dodi. Bref, si je suis accro au prophète Emmanuel Dodi, c'est par rapport il y a sérieux naïe. Et cela ne dérange pas mon travail parce que nous avons péqué si tu es au sala misala parce qu'à l'obi au colia kakana mutuki nayo. C'est-à-dire que na musala na ngawana na zosala na socia yango na nzambe yemo kwa gidenga pour kende de l'avant. Merci. Roger Souxinger. En tout cas, merci vraiment l'international Roger Ngando, prophète. Toyaka na église awa tomona ba miracle belé lelo nasengaki toyamba ser na biso moko na filmaka kweyaka wazoganga olobaka pe langage moko olobi balie bandeko no ya famille mais yo bakolia yo te yo za franchi ndeko na biso toyebi eza na moment moko abungaki église na bité soki tokozwa ya pesa nanu témoignage après tokosola masolo mosima pas de problème. OK, sœur Paola, bonjour. Bonjour. Et voilà. Bandeko balanda yo baza ebele. Mais kana nous expliquer biso témoignage nini ya munene oyo oye nango oyo okolo bana bandeko nyonso oyo balanda biso o msusu pe bakota ka douti peut-être pour le ministère des Affranchis. Merci beaucoup pour la parole. Na kotato la monene nzambe wa salikat na ngai kolekela motinda mi ya prophète Emmanuel Dodi. Okay. Papa merci beaucoup. Na ekoloba boye. Ngakombola nga sœur Paola Bongocho naza franchi. Na pesi bande kolanga na sa franchi mbote. Na kotato la monene nzambe na ngai tobota mama pasa mama na ngai yo mama Sidonie Kizituka. Tobota mama passe à 4 fois. Maman boti biso ma passe à 4 fois. Puis toza ma passe à Yasuka.
tant toza mapasa ya suka toyo kotala na libumu na biso ndenge mama aboti biso tokufaka kaka na maladi ya mbasu kotala ngai boye vraiment nazalaki vraiment ebembe nazalaki mutu nakoki kotelema liboso ya bafranchi te mpona loba anga naye kotatola monene na nzambe ya prophète Emmanuel Dodi sute fin oyo asali kati na ngai tango toyo kokufela grande sœur na nga aza na Luanda abande mpe kosunga famille kombo na ye Ritosha biso nyonso tokufaka na maladi ya mbasu Ritosha grande sœur na ngai aza pe lipasa akufaki ava kufa abelaki mbasu biso nyonso tobelaka mpe mbasu na likolo moko abelaki mbasu a partir ya Luanda ntango akufi totikali pe wana après 6 mois oyo mwasi lisusu abeli mbasu akufi après 6 mois lisusu lipaso ya ngai ndi naza lipasa toza Paulina Paula nga naza Pauline mutu auti okufa après 6 mois Pauli akufi ava kufa abelaki mpe mbasu ya sexe biso nyonso tobelaka kaka mbasu ya sexe ebanda biso na sexe après kiti na likolo Pauli abeli mbasu ya sexe après 1 semaine akufi ntango akufa esali su 6 mois après 6 mois tozalaki na prière ya nouvelle lune tozalaki na prière ya nouvelle lune eyokuta ngai mpe nazalaki na prière mais avant tokoma prière ya nouvelle lune nalembisaki mwa prière na bande koya te nazalaki na stress mpo bakanga ngai mpe un problème na estomac na bande koya vraiment prière te mais comme qui 50 jours servante Christelle va yo benga il faut zalaka na nouvelle ligne faut zala na bande koya na bandi koya prière wana comme qui dimanche na nouvelle lune papa bandi ko sambela bandi côté ya sisi prophète Emmanuel Dodi abandi côté ya silisi comme era prière alobi bo simba makolo na bino misapi ya makolo bien aimé biso nyonso to simba ki misapi ya makolo kaka nde papa lobaki ngana lobaki nde na kota kinde na nzonga te po batu nyonso babande ko lotela ngai esprit de mort ezala maman aboti ngai nga moko na loti lipasa na ngai ayo kopesa ngela mba ya mauve abisisela nga nyongo oyo natikalaki nango pozo elamba mbala moko bayo kobenga ngai balotelinga mama kufi balotelinga na kufi mama yo kobenga ngai na kufi batu nyonso bakomo benga une semaine mobimba ngaka na prière mais bazolotela ngaka kaka na kufi lipasa na ngai ozwanga na yo kobenga servante Christelle na bi servante Christelle ta makambo ezolekela ngai vraiment batu nyonso bazolotela ngaka kaka na kufi ah Paul, il faut tout sembler quoi écouter biso pe na nouvelle il faut prier makasi na mi pesa ki vraiment na nouvelle linwana tito koma ki dimanche papa lo baki to simba misapi ya makolo to simba ki misapi ya makolo papa leki asimba ki ngakute prophète asimba rabiso te prophète aleki na couloir wana vanda ki na coin wana aleki tour alibosa salo kwa na koya ilo exact kat nange seki makasi kako leka papa na lina koya nga na koya raté papa zongi lisusu nga kana musapi likolo na ngai mais na prier quand même la prophète Emmanuel Dodi papa leki lisu prophète leki su pour la deuxième fois tango leki na ki moko mutu vraiment ko batindi ki nga place nazala ki na bambani to na bambani wana ngai nazomona na kati ya cercueil papa ki ko bimsanga na cimetière ton papa kiti mbama na cimetière likola tombo apandi bato akoti abimisi nga na kati ya cercueil bamoko bato nga na mona ki balati bilamba bazebola lokwa bato oyo tomona na bafilme ya Nigeria balata bilamba bakoko o balata bilamba bakoko wana mama papa tonga abimi wana abimisi nga abima fi Paula bima na bimi mbama to telemi na papa après moment to temi bato ala mbala balate ba masque ba kimi batiki nga na papa wana ngaka ya kokwea pona sala kata 1 heure du temps banda na kwea ki na oyeba makambo pe se passer a te nazo baluka kaka
Maman na kangi papa na bi papa komi andenge nini papa komi andenge prophète Emmanuel Dodi komi andenge nini papa lobi komi tana yo kokufa te poza affranchi ba o ba kufaki bao bakufaki bazalaki ba affranchi te yo des affranchi on dit mela nzambe ya prophète Emmanuel Dodi okokufa te na bi papa tala nga ya kokufa ekoki abi okokufa te nga na lobi ke yo kokufa te to bimi pe na papa to ye na umela ki to ye na papa nzela mulai na surtout ki mbama na kati église na nga na kwei bilambe pasuki na talibe ba Sœur Christophe ba osambeli apona nga na kwei ndenge nini nga na sekaka nga bato yo bakweyaka mbala moko ba Sœur Christophe bandi koyebisa ngai alobi ndenge eza wana prophète Emmanuel Dodi alobi boye di photo kota mardi na bureau alongola yo eloko wana ebomaki lipasa no sino to epo kokufa na yango mbala moko mardi wana na yaki te na yebite soki ezalaki nini ekanga nga so pe milimo mabe na yaka papa te na vandaka na nga na ndako na lambi na lembi na vandi tokomi mercredi na yeki na moni lo mo bebi minga na likulu papa lokola ka buibui ka bui papa Ken eko ka buibui mo bebi minga me buibui yango moto na likolo na église esina la existe avec Christophe te loko oyo ebiminga na likolo eza vraiment nini bazui pe huile d'olive ba prier pour na ngai na bilelo mwana kote papa te babi moi eza te papa benga ki yo déjà mardi oya kite azokende côté ya mezala ki faute na ngai pona tosa ki maloba papa yebisa ki ngate wana il faut ya kaka vendredi pour papa ayamba aroyamba yo vendredi na zongi tango na zongaki nakutana na papa te après nakutana na papa te préciser batu ndenge oloba après kokwea papa sabiyaka mardi papa lobaki yango en plein kit bisezaki na kit alongola nge eloko wana oyo ebomaki lipasa na ngai na ya mardi ngande na yaka te eyosala mercredi eloko déjà ebiminga na tutani na pouf na tutana ki mercredi na tongo na ndako na nga na pouf na bando torchoni ndako na ye na lakiti servante Christophe na lobi kete loko ebiminga na likolo mbala moko ba prier pour na nga écoutez keton non ya pina ki na retard papa déjà amati aote ya déjà ba bilelo moye azate pour déjà à côté déjà côté ya mbala moko pe wana basambeli po na nga na ye na côté kilt et comme jeudi na zongi ndako nazongi pepa na nga na lali komi jeudi na otelema lisu te likolo na nga okanisa bakotisi nzete na kati na otelema te na obouge te na bandi koganga lokola motali boma na nayoka pasi yana te banda na botama na bengi Sœur Christophe na telefone allo servante Christophe ndenge eza nazotelema te prier mpo na ngai prier pour na nga nazokoka te paola tozalaki no na kiti lobeza na bikaka mbuma wana siko na kimbuma ane matinga vraiment ti na sex pass nazokoka te prier pour na nga na kokufa Sœur Christophe maman Sœur Christophe bandi ko prier pour na nga zwa huile d'olive po tozala ba huile d'olive na biso na ndako zwa huile d'olive tesika na prier to prier to komi na hôpital mbana nga kotisinga na kati ya voiture to ki hôpital to komi na hôpital docteur o to panza to pasola sika wana ngana zonga ka et pas prophète papa na nga déjà amona ki makambo avait sale milanga siko conscience c'est nini ezongi malgré zonga ki na retard abi papa déjà amona ki makambo siko mbana nga sanga papa déjà amona prophète Emmanuel de déjà amona ki yango oyebisa ki ngai te pona nini na tindo polamba pondu ovandi pozolamba no pondu mbala moko pe wana toye na église tant na boy ba pasolanga likolo na likolo ba pasolanga likolo ba pasolanga place yango wana toye na église toye okuta na pasteur Tiamala tant to koti ba meminga la koma ki mutako mema la bande ko tambola lisute ba bengi ba frère ba kuta ki ba frère Joseph ba meminga ba frère Jacques ba koti singa ba vandi singa wana ba bengi pasteur Tiamala bimi na bureau na papa tanga monyango bi eza lisasi c'est Paola papa benga ki o mardi o yakite na bi papa na yakite abi oyakite ndenge ni na bi na zwa ki tante
nazwa ki tante na papa va expliquer nga makamno c'est que prophète azana posa na ngande nazwa ki ton yete na yete so za kini nazolela vraiment na bidon na nga kaka ya mai ya glace ya malili ba moko pe abengi basali ya nzambe musu na chambre haute bakotinga na chambre haute abengi ba Sœur Christophe tozala ki vraiment ba pasteur jouer chambre haute mobimba to koti na chambre haute babandi ko prier pour na ngai tant babandi ko prier pour na ngai 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 wana mbala moko eloko wana ba Sœur Christophe babandi ko prier pour na ngai na sala désordre scandale na chambre haute na oyebisa okondima te papa mbala moko eloko wana elobi botika nga kasi nakende tosalaki ata 2 heures du temps na chambre haute wana papa azoteya botika nga nakende me naza na sexe na obima na nzela masuba se Christophe babima lamu tozofongola porte obima bafongolaki mpe porte na subeli bango na chambre haute na oloba na mona masuba bongo te nazosuba nasubi bafongoli porte na bande konguluma na bande otambola lisu te nasubi ti libanda baye bakangi ngai bapriere esili namona mama na telemi Asa Christian va te apolo ko telema na bi wi na ko telema na ko tambola ko ta kilt na bi Sœur Christophe na ko ta kilt na koma na kilt papa mutabanda ko te ya jour on tozala na séminaire na vandaka kuna na banda ko sanza lokwa bafongoli nga siko pompe ba yesu bazwingai bazongsinga na chambre haute ba prier pour nanga na lala ki mama ba yobenga mama to lala na mama na to lali pe na kimia to komi na tongo papa ifala yamba ngai vendredi ni na misanza ki la subeli ba servante ba il faut tozonga na ndako mais pourquoi ta papa bongo ezate encore des jours bandi na ko tambola zonga ndako sopela mai c'est changé au bongo to ya to ko tsopa papa Maman pa bandi kolela ngai bana nyonso bazokufa ngai après 6 mois na maladie ka moko mbasu na mama ezali kambolele te ngana yebi question na kutena prophète Emmanuel Dodi na kosala nini na kobika mbala moko pe wana to simbi nzela to kena mama to komite pa na ngai mama siko amoni ngandi na bande komi bwaka wana mama lobite ngana yebi mutu sango moko asalisaka mbasu yebi mutu asalisaka mbasu ngana kokende te na boya ki vraiment na biso na église na biso biloko wana to kendaka yango te biso ndenge papa te ya biso o ba sokola o ba sala o ba lekisa biso to sala ngo na église na biso te na yebi ke ba prophète Emmanuel Dodi ngai Paola na kobika o ba kufa ki wana bazalaki bana na po bazalaki ba franchi te ngana za franchi te na yebi okoke na boya ki ponga mana za la matata na boya ki na kovanda na chambre mais na passe na ngaka timbala ngai pona nini ko lelisa mama boye to kaka mama bandi ko lela wana to mona ki moi été encore pe na zaki pe makasi te to kota ki na voiture to keiti kota Petro Congo na masina kuna na kati to komi kuna to moni papa sangwango on temps to kiti na voiture to telemi biso misato be mobali na ngai mama ngai biso misato telemi nakendaki bien kana eloko wana ya mukie wana nazotambola chambre haute basambeli po na nga nakomi kuna pe bien alati lipapa na ngai muta simba kinga te na kiti pe na voiture place nde makambo yaki kobandela ngai mbala moko tant to kiti papa na sango atali abi mama oza mwasi kitoko mais tu pas grand maître mais yonde otosi makambo oyo grand maître ayebisaki yo te c'est que le samoneza mukuse bon totalani na mama natalani na mbala na biso misato na binani yaki kobetela papa ke nga nazalaki epa ya grand maître ti tosali nini tokoti abandi kosenga bana simba bino likolo pesa boye wana premier jour tokomaki premier soin mbongo déjà ekufi
et pas papa sango akalati soutane abandi prière mbala moko tonga sengi mbongo bapesi epe mbongo tokomi kuna tant tokomi azwi apakolinga ngola bamafuta na likolo mama tokozonga te ngai papa zozela nga prophète Emmanuel Dodi azozela ngai na 15h yamba nga longola nga molimo oyo etelemelaki lipasa na nga nokte na koko mama lobi te basaloka mbala moko tokokende kuna okokende na yo zela basiliso eza mbasu ya tritaka kaka mbasu tobebana na mama na ngai okanisa ku mama nde mutabotanga te esili wana ekomi tolala tolali lobi lisusu asengi sumbongo na bi yango traitement ngo kaka mbongo wana deuxième soin et pas sango kaka mbala moko likolo pe toseka 3 jours likolo evimbaka te evimbi ebakisami bazwinga likolo bakomotyanga na kati ya bachasse bazwi likolo te bapandi chasse bande kobimisa mai na babimisa mai ebimanga solo akopola solo ebembe 4e jour tolamuka na mama boye nalakisi mama awa nabi mama ya kotala ndenge na vimbi yo tande na vimbi mama tala boye sexe nange vimbi comme kwa eloko apema bien aimé sexe vimbi vraiment tango evimbi eloko yango esali signe bafoto nyonso ezali na nango na telefone na ngai bakolakisa yango dimanche na prière ya nouvelle ligne esali nga si na nyoka ye kokitawa likolo evimbi ekomi ngai munene boye bamoni mai ezobimisa mama komi kosala nga nyonso na ndaku kosokola kolongola ngai nini kaka wana kaka papa sango wana ntango nalongwaki awa papa ayebaki te ke nakomi kuna prophète Emmanuel Dodi ayebaki te mama nde moto alobaki tokende basali ya nzambe se Christophe tosololalaka na ye ayebi eloko te mama azalaki afranchi te te mama aza franchi te mama azalaki moto église te et puis maman peut d'émotion yende moto abasango mama tokende toke après deuxième soin mbala moko tona sali 4e jour eloko wana vraiment etamboli likolo kominga lokola nzoko bakomotianga il faut bapasola chasse batianga likolo ya chasse na telemaka lisusu te nalalaka te nalobaka te maboko ekomanga malili nakoma pale nayebi lisu nde balalaka te 24h navandika na otalaka boye ngai mpe nayebi na ngai kaka na okufa na ngai mpo neta nakomaki na mai ndenge ezobima ngai na se bongo na mai ezobima ngai na likolo kokovanda na ngai te mpo nde tovandi boye deja solo topanzani nabandeka kolela nazalaki na foto ya papa natambola nango mama ayebi oyo nabimaka nango ase Christophe apesaka nga ebeba kupwa nini kotiatia yango na kati ya kaleson nyonso ebebaki nazali na kondimaki na kobika partir ya foto malgré nakimaki papa nayebeke na kobika ta na partir ya foto wana ezalaka so tobosani yango na douche nabi mama tala nabosani fo kende kozela nga foto bamona mama kimi mbango azoli nga foto ya papa nazongisika na kingo merci nasokolaka na yango nasalaka nalalaka na yango soki bango baosala prière na bango na 0h prière mosusu ngai mpe naosala prière na biso na foto ya papa nayebi ke prophète oza na ngai na banda olobaka ke papa yo oza na ngai maigre na etosi maloba oyo olobi na ngai te nayebi ke ozaka na ngai mpo ngai naza mwana na yo bamoko tosali 2 semaines likolo pa moyen kuna kaka pa sango wana nakomi malili nakomi osala barenvoi ezalaki samedi ntango nakomi kosala barenvoi wana makolo ekoma malili maboko malili mokolo mana nalamukaki ebembe papa sango alati sutani abi me moto akufa biso art tokoki kosala ndenge nini mpo asala nini abika abengi mama abengi mama abengi mobali na nga lobi nazosala asali de ordonnance abi mama yo ozosomba liwa ya mwana no na ndenge na yo kende koluka biloko oyo apesi mpe mobali na nga yo ozosomba mpe liwa
na ndenge na yo somba biloko oyo oya na mbongo. Expliquez biso biloko sango asengaki bino na. Sango asengaki mama ezalaki mai océan. Mai océan. Bateka yango. Nayebi te mais soki mama moni biloko na so asengaki te apesa mbongo. Asengi pe mobali na ngai mbongo. Mbongo mbongo kosomba biloko na mbongo tokofuta po balongola esprit de mort. Biloko asombaki o bokende kosomba wana nayebi biloko wana atosombi dra ya pembe bayaki otumbila ana ba franchi tosombi dra ya pembe tosombi bougie rouge na cercueil o bakotiela ngai balobi na 0h ton bakokotisa yo wana mama zala te mobali no pas zala te tokola to sultan banda 21h 0h totiki oni banda 0h wana ti 5h wana sango wana mama akei mobali nanga pa kei totika ne pas okende koluka pe bakisi pe o bakosala nga bikila wana na 0h na 0h mbala moko pe wana tangu toke mama kei pona koma ki mama lili kana ebeke na kufa nanga ka jour wana ba renvoi pe ezokata na te mama bimi akei mobali nanga bimi akei na panique wana papa sango atikalika ngapena ke koluka biloko mbala moko tomba bimi na bi OK na benga secrétaire na bandi ko panza biloko. Oh mama basaki to yaki na on place téléphone angeza ki pona bande ko benga lisute na bande ko simba téléphone te papa ayeba ki place na zalaki te prophète Emmanuel Dodi ayeba ki place na zalaki te ba servante pe ba prière pona nga ba yeba ka te place ni na komaka ba benga nga numéro elekaka te mais moi ton papa sango ayebi singa ifoli sa mama no akende mobali no akende prière ane singa ka biso mbale esinga ka biso mbale il faut zala ni to koto na cercueil banda 0h ti 5h mama bi biso 0h biso to bandaka prière biso ba franchi to bandaka prière 0h sikoyo 0h ko salela ngai prière nini pona bika semena panza babilamba na luka téléphone na ngai na benga Saint Christophe na esima kamo ezoleka bi avant que nabi mama monka yeso soko pa ebe na zoki na sa mutema bisoki ka yo bimi a ozokufa nabi na okufa na nabi yo zebembe yete ke zebembe yo mo zomi mona te ko zebembe ngana zolinga na somba yo encore za mutu makasi ozo budenga soko za mwasi bimi na porte ozokufa soki tembe bima totala na bandi kolenga na bandi kolela natali na tele makate likolo vimba ma ebimaka nga na likolo ebimaka nga na sexe mama pa zate mutako simba nga te mobali na nga pa kei natikala kinga moko na bato mususu kuna ka église na bina kokosa ndenge ni nzambe na pandi na luki telefone na nga na saki wana na kei na bengi allo po bando tanga na kati ya chambre mo boye na kati ya ndako mo boye na sima kuna mama na be allo c'est Christophe. Bon, je sais Paulo kenda wapi prophète aluka kana bi mama na ebi ke nazo kufa na nga mais sambela pona nga ya suka naza nga makambo kolobele bele te explique nga Paulo koma wapi kenda wapi to benga ko numéro le kakate na bindenge za kande na explique bilo mama mema kinga boye bi zana sambela pona yo okima na bi mama yo moninga ndenge nazo nga Paulo na kokimela na kokima na kobanda ndenge na makoloni na bi Paula obimaka awa bien okoma lisusu ndenge nini na bi likolo evimba na bandi ko expliquer c'est Christophe car ande na expliquer bino likolo evimba ma ebimaka nga c'est Christophe bi tikolo babona bi maeso malade komanga koleka makasi likolo evimba sexe vimba des abatanga likolo na chasser na tele makate c'est que ça va bien solo na bizala kangelo photo ambangu na sanini na tindela yo na kangeli c'est Christophe modi ton c'est Christophe amoni aganga bi Paola oyo na bi c'est Christophe ngai abandi ko prier pona nga bi Paola kima mais ndengo zo kima boye ko loba te ke nga na kimisio na bi mama ko banga te nazo kima
na bengi ka ba mbali na tozala na baona banda zo tonga mo na coin wana pour na fièvre kitate za la 40 banda na kenda na za na fièvre 40 na si bango boya na moni fièvre pour kuna sokola na sali fièvre ba meminga na hôpital mo be kuna ba tubinga tonga boya to kende ba meminga ipe na mkongo pa bana mibali na mama zate mbana nga zate papa sango pe azate piste tikali vide ba mbala ba mibali ana ba tienga na mukongo ba mama to kiti so na bite bozwanga botika nga likolo ya moto pokuna na ko baluka makolo te ba tienga pe likolo ya moto na bi papa nazo futo mbongo memanga ti na 6e rue nayebi ke na kokoma abimama kandengo zabo ngala ko mema mtu bwete na bimama papa yokanga mawa na kande ko na yokanga mawa yokanga masoti ngana zokufa nakangi mwa mobala ngwa moto to yene ti na église to comme na église ezalaki samedi tant to komaki samedi wana to kutana pasteur Josué to kutani na pasteur frère Jacques to kutana ba frère mususu bazalaki frère Josué ba meminga na mukongo ba meminga tina chambre haute tant ba meminga na chambre haute place nde musale bandaki na vie na ngai ba meminga na chambre haute na pasteur Josué bandi ko Sœur Paula okomi boye ndenge nini biso to sambelaki yo obimaki aboete na bi papa yo sambela po na nga balobaki soki na komi na coin nazo kufa mama ko tonto komi wana na bandi ko expliquer ande na expliquer bino pasteur Josué bandi ko sambela po na nga na bambani mbala moko na se to na bambani na se wana pasteur Josué ba yo ko zwangai mais naza mona musakoli na kufa boye tenga naza mona prophète Emmanuel Dodi pasteur Josué na zui pas pour mutonga lati noir ba ebele wana nga siko na kwei nazo bateke nazo loba boye nga nazo kanisa kaka naza kuna place nazalaki kuna nazo babo tika nga na kokufa te nga naza mona prophète Emmanuel Dodi na kokufa te na sala alliance na musakoli na kokufa te mbala moko nazo liboko ya pasteur Josué na koti c'est la carte soutien na ngai papa kanga motema na nga pasteur Josué kanga motema na nga na kufa pasteur Josué bandi ko sambelo ko kufa te pasteur Josué bandi ko sambela sange abengi bata chambre haute ba sambel po na ngai samedi ezaki vraiment chaud vraiment oya benga nga prier oya benga nga ti ba yo benga papa lobi botika ye wana dimanche azaki na kit attends qu'il te sili abengi sipso na mama to koton papa moninga boy agangi abi oh Sœur Paula okomi boye ndenge nini na bandi ko expliquer na bi papa yo pekisa biso bikota kota bikenda ngai te nazalaki na pasi mutamemaki nga kuna mama tala elekaki boye ezalaki ande na expliquer bino wana mbala moko papa lobi boye na osambela pona e prophète Emmanuel Dodi alobi na do sambela pona ye ma condition eza moko atikala na église nyonso yeleka na église na moni liwa na olongola liwa na ozongisa vie kati na ye mbala moko abandi kolela asisi po solo na mama abi Paula azotikala na kati ya église na vanda ki na église na salika na vanda na église nyonso yange komi na église papa komi kosambela po na nga tongo midi poko après 3 jours na moni maye bande ko bimanga na se ekatani maman na bengi na bi c'est la joie ya kotala po na zaki so okovanda na ngai te okovanda na ngai te solo abibembe mama na ngai yo ayebi maya na nde to vandi be na ya likolo na ya sexe zo kita surtout a déjà na so déjà polaki maman na bi mayo yo ekatani na bi banda na kotaki papa 3 jours ekatani nzamba azwa lokumu esalaki nga vraiment passe tovandi wana tobandi pe prière na kokuta prière à 50 jours osala vraiment esalamaki na prière à 50 jours nga nakutaki chaque jour nakutaka prière basambelaka mpo na ngai papa sambelaka mpo na nga prophète Emmanuel Dodi suite fin ya vie na nga mbala moko papa dosambela mpo na ngai
prière mpe ezoleka kitoko bayebisanga tobandaki kolia bamisuni te mpo toliaki mpe misuni te na bandaki koliaka matiti ekoti mpe wana tobandi mpe prière à 50 jours ti esilaki jour prière à 50 jours esilaki jour balongolaki ngai bafoto yango nakoki kolakisa ndenge nayaki kosimbilanga micro ndenge nayaki yango oyo so botali bien eza na bureau ya bapasteur nayaki boye awa nasalo papa ateyaka place nakoma kovanda yango oyo bafoto ndenge nayaki yango oyo awa misuni bande kolongwa yango moko après 50 jours nayobenga Sœur Christelle na Sœur Christelle ya kotala pota ekauki balongoli ngai pe bando batiaki pota ya nyonso ekauki sexe na ngai ekoma bien nazonga bien nzambe azwa lokumu kolekela bokale ya prophète Emmanuel Dodi. Voilà, merci. Nasi tozape maman a complété moi lilobe ça bien. Eloko vraiment ya munene eloko munene pona ngai na priaka na franchité mais ndenge papa yamba ngai tant on a commis na mwana malgré ba situation nyonso wana nayaki moi c'est moko une femme qui pleure j'ai pleuré nata ko kufela bana ya basi mibale lipasa na na grande sœur na bango. Bon, et l'Obama qui mingi ebele ndoki apomi bana mambo ebele mais tant on a la kota qui na bio tant koti na bio passe na bio passe la lo bielo elo ngala simba ngabi ngalo kindoki na boma bana bimi la koti na bio passe na bi passe limbisanga comprendre ngai nakutaki mwana eta malamu te yaone pusanga na kelo luka batu basa cousine nga azaki na londa ebisa kende pa père moko asalisaka mbasunga na sambe asuna catholique te ça fait 19 ans na ebisi papa vandi atali direct ba prophétiser quoi ko prophétiser papa ebi tanga prophétiser nga la vani na zoyoka botika mama bo comprendre émotion ya mama botika mama na lobina ya baeto la salanini nazana ni papa akatela na likambo oyo mokili bakatelinga te papa akatelinga ebisinga mama parti lelo mwana kende place mote nga na ebiete pour la première fois na mona mais la mona ki bolingo la envers nga onga la zui na kati église oyo bolingo na envers ngai akondalaki ngai te bakomprenaki ngai te na ebise papa na kufeli déjà bana na maladie ça fait 44 mois papa comprendre nga papa na kende koluka nganga mokili te ata batina nga na maluku ke bazola musabatu papa na linga ko kende naza mwana yo papa asambelaki na mona kawaki mawa tozali na mama Christelle bazo pesa rapport botika bokata mama ke nova na mwana tovandaki elikaki bien bana bayambaki nga très bien papa ekopesa ordre ba docteur bazalia ba infirmier na moni bolingo vraiment eloko na sepeli na sambelaka te me bolingo ezali awa bolinga passer ayambelaki nga na premier jour ezape connecté na bana na ye ba docteur baza kopesa mwana o mbongo ato kabele mbongo akozwa te o baza kosalisa ye ata olobi bakoti basalisaki ye na ndenge abikaki. Merci maman. Minga kolobeza te papa pasteur fukami liboso na yo o comprendre nga premier jour le dernier jour comprendre nga bana o bakendeki o bazolanda na bikela bana ba kolanda ngai moninga pona ki affranchi ezata ekaka bo pona place nga na sambela kate lelo nga na kolanda moninga pona témoignage na ye moninga apona ki affranchi avanda ki na ndaku na ete malgré to kendeke pa ya père aloba ki te na zana papa na ngai
azongaki papa na bango lelo oyo azo témoigner eza te ko soza maladi ofana na kati ya ndako mibomba te nzamba pamba ma papa na zwe ebele na kati ya etonga na yo que Dieu soit béni ya minga koloba eza te na pambolika nzamba pasteur Dodi eza ya solo bato bayebinga bayebi ke eza ya solo Paola abiki mbele Paola linga kozala te mbele Paola linga keloko ya Paoli soki Paola yebaka nzamba Dodi mbela ndimi teke mpe Paola linga ekokufa na pamboli nzambe. Voilà, merci beaucoup maman Zokokate parce que eza émotion maman kufisi bana ebele sikoyo à travers prophète Emmanuel Dodi mwana moko lisusu alinga kende maman zolela parce que amoni prophète oyo il fallait qu'il amona avant bano bakendaki donc yango ezosala maman émotion prophète Emmanuel toki ba témoignage ndeko na biso a mwasi ser na biso tozala ba image na ye parce que akoya pena na misu na ngai awa na misu na ngai ti ozoloba bakoka yo te okezalaki makambo vrai oyo azomona na kati ya cimetière nayebi te na oyo nyonso okoloba nini na bandeko balanda biso. Voilà, télévision ezangonga nzamba pambola bino tolobaki mingi na koloba mingi te musala eloba. Mais une chose est vraie, et d'ailleurs dimanche tokoya na ba détail moko ba épisode moneza témoignage moko fantastique hein? Ezana tina toyoka yango. Alors rendez-vous dimanche mais pona to su kisalilo kolela ya mama ezana tina maman boti ma passe à 4 fois ce qui fait combien 8 enfants. Togana nzamba pambola mama oyo kobota pe ma passe. Après bana bakufaka chaque 6 mois. Bakufaka kana mbasu na lokolo ya gauche et puis na sexe. Est-ce que vous imaginez? Quel calendrier? Oui, ba famille na ba tobozomo na bazo tambola na balabala, bazana ba problème. Comment na mutu azo tambola te aza mutu. Maman kufeli déjà bana misatu 6 mois. Mbasu lokolo ya gauche na sexe. Fille oyo azali pe lipasa na ye utaki kokufa azaki mwasi ya docteur asambela kawa te soki lipasa wana azala kawa lingaki kobika. Amen. Mais que voulez-vous? Amen. Ils ont proposé kaka. Nde oyebi na kolinga témoin jo dimanche. Mutu amemi ye dimanche na ko faire intervenir Sir Christophe. Il y a ba non dit tobi misate. Mobali na ye basala na cabinet na Sir Christophe. Mais na oyebi na kolobisa vraiment Sir Christophe ce jour-là. Eraze pa yanganga. Sir Christophe, non, dans ma pomme, vraiment, soir. Que je me permette de faire ça. Ça, c'est vraiment génial. Ayebi, c'est qui m'a dans notre temps à Zobanga. Ce qui moi soit koufi, bakolo ba yo mema ye na église. Na côté le mela wapi. Dans notre temps, awa biso ayebi si biso ke yende akimisaki ye. Atikale na motema dans le cas que ce qui a koufi etikala ele kaka bongo maintenant yaka siko abani ko sambela butuwa na Seigneur mwana mwasho na musala na sala sango ko kende koma na ko fingisa pasteur na ko memangambo kasi nzambe sunga ye butu ya samedi lobi prophète amona ye kaka. Amen. Soki kaka prophète amoni akobika. Amen. Non bien mais toloba yango boye. Et ça, bon mon ango mosindo te. Mutu ko comprendre pas ezali mama na 6 mois. Maladie moko mbasu gauche vagin. Baninga bazela kata inane. Ata inane. Du mwa moboti nini bana kitoko boye bakobamba yo mabanga. Mabanga confirmé. Boye makamo ya ba mari misambo. Mabanga bakatio mutu. Maman m'a Non mais ça va bien. Mais heureusement,
de Sikana Lingaka International. La voix que la sœur. Maman, Kimia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais si photo, il y a ma passe. Maman, s'il vous plaît. Toi, on a plateau. S'il vous plaît. Alors, Nzambe oyo sœur aponaki, nde asali différence. Donc, message ni na koloba. Awa toloba yango boye, oko comprendre yango te. Dimanche, tokozongi sa film era kwei. L'église mobimba bo monaki awa. Tokozongi sa film wana dimanche. Na ndenge azoloba. Na ndenge tozoloba na lobi ke oliwa ebomaki wana ningi nalongola yango. Mardi ya kimi bake pa ya nganga sango te nganga. Parce que na kine bolinga kobongisa mutu asalisa banganga. Mama memaki na ba facture. Tuna yeso ki biso apesi biso mbongo awo. Awa te mais nganga wana lobi mama luka na para mobile luka na para $15,000. Bah c'est une vérité te. Voilà. Yes croquerie na mboka. Talatika international alo mama bien. Mama awa au contraire awa ba serviteur na ba servante ba manda ko pesa yembo. $15,000. Bah si ba asia escroquer bango. Vous savez era yebisi mama kende mobile kende atikala alinga kiere ba ye ayebisi bango asia kufaki. Voilà. Parce que bilobo pesa ki ko zonga te ou encore akimi. Parce que ah oui aza mungala mobile pe aza mungala mobile pe aza juriste makasi nganga wana vitia rien. OK. Boré na biloko. On a ça la cérémonie. 15,000. Il fallait mobile ateka mutuka na ye. Tala moni bato azonyo kola bato. C'est révoltant. Mama teka ya ye mobile ateka c'est révoltant. Mais awa ba pesi atan 1 franc te ya pamba. Mais yesu kolo. Yesu kolo. Yesu kolo. Yesu kolo. Na ye kosilisa boye. Ozana kaya boye. Beaucoup faka tout le temps. Kene yebisa bango. Tozana isika ya kokimela. Quand on croise Zenga Mambo, il est capable. Ezaliba itopite. To raconter ba masekite. Mwana mwasi soki abiki. D'ailleurs na yoki mama me ayebsinga ke soki tolekisi film wana nenga komaki non même nani YouTube akokata. C'est vraiment émouvant. Au côté les 3 fois. Même nga mokolo na moni alinga kolata mwana mwasi na moni alati bambati na ye c'est oyebi na sala ngo wate o na responsable na zonga pale na beta mabolongo binzambe oza munene e na moni atambola na beta mabolongo na bosa te na mbeto na beti na binzambe kuma mabikisa bana ya batu amen sera linga kola libasa na ya sakitaka alali lokola je akenda ndenge ye pemba ce soit qui vagin soki isoka ba vagin kaka nini na yebaka te mais wana nga na tiki to silisi musale silisi na habité est-ce que tu peux sa parole à suka na si to suki wana alors en tout cas bande ko bolanda biso to suki na Roger Ngandu et tout aratolo et pas prophète Emmanuel Dodi to za ba preuve nga mwasi nanga derrière e bukana raboy balobi no ka il faut que ndé azo ba so libanda dimanche mobali na ye avocat ya tembe akozala awa mama bomoni parce que ba témoin oculaire za mobali na ye na mama erazo souffrir non eza témoignage fantastique comment na mwana masiko telema et na bumutu c'était impossible de croire. Merci beaucoup l'international n'a habité moi conclusion et au ça la bisobie. Moi clôture émotionnelle. Merci beaucoup. On va féliciter le prophète Emmanuel Dodi en complicité avec Ken Piana d'avoir eu l'idée de créer ce plateau. Ça fait plusieurs années qu'on s'investit dessus. Le monde entier va comprendre place Nini Nzamba Ali, place Nini et les associations aventuriers. Parce que sur ces plateaux, on a vu, on a écouté et plutôt vivre. On a vécu des miracles où Nzamba Zosala par les trichements de ces grands messieurs que j'appelle respectueusement Daddy. Amen. Vraiment félicitations. Et pour conclure, je dirais tout de suite que tout celui qui
qui voit le prophète Emmanuel Dodi se présenter devant sa difficulté, il doit savoir que c'est déjà la fin qui est signée. Parce que le prophète Emmanuel Dodi donne des ordres à son Dieu pour dire au Pessa Kinga mission sur terre, tu m'as mandaté, je suis l'instrument de travail pour toi. Voilà, je suis devant une preuve agie. Et à ce moment-là, comme c'est ce Dieu-là qui lui a mandaté, après ça, il pouvoir, Yangozomona qui s'arrête jamais. Franchement, je vous dirais une chose, soyons sérieux. Ne papa Chéribine, Adam Motopamba Lobango. Vous avez de bien à aller jeter ailleurs. Vous voulez votre bien-être ou pas? Si c'est le cas, contactez sans hésiter le prophète Emmanuel Dodi. Vous serez convaincu de ses services. Merci. Amen. Côté Sigo, et ça a plaisir. Maintenant, c'est dimanche. Très bien, c'est dimanche 15. Dieu fera comme autrefois. Na évité émission Yokokota. Si jamais Koti avant dimanche, Salambangu dimanche, heure de Kinshasa, so de 15h à 18h. Kota, la nangai en live na internet. Soit c'est Ken, soit na Emmanuel TV, Emmanuel Dodi TV officiel, Yabiso. Quelque chose se passera ce dimanche. À coup sûr. Quel que soit Bissika Ozali, il y aura les gens qui vont tomber, même dans le métro. Aussi tout le monde même dans le bandako. Même ceux qui au sakani au laninga na douche mi bambi okufi. C'est-à-dire batubako bika, batubako kangolama, batubako pambwama. C'est dimanche 15. Tozali oyokina témoignage na ye prière oira takate ya nouvelle ligne de semaine oyo batu bazola la nase batu bazo gêné tozali bien préparé pour ça. Na réservé yo colis rendez-vous dimanche de 15h à 18h en live. Ye abanda ko koya te alobi akoya kate abanda ko finga ba koya ka non plus na tushaki yete mais ka koleka wana nzambe asalaki musala. Babeli bakangami babota kate baba blocage na makamanenge na ndenge rendez-vous banda déjà kolanda ce dimanche na ba programme susu ekoya et puis ba mission na biso ezongi chaque semaine ndenge wana to 650 jours cap vers le 17 décembre. Ah, ça sera chaud, beau et fantastique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons très bien. Merci beaucoup Tosuki wana balobi waza matoya koyoka ayoka waza pe na matoya kondima andima po biso toye wana pona kopesa message to la kisabino mosali ya Nzambe ya solo bazami balete misa tout na Kinshasa. Merci na Suki wana. Amen. Non, tu as bien parlé. Moi, j'ai redouté. Papson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a Bateau là qui a donc malambré qui est bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.